Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, na isulelo liboso na bino ko bakisaka ka un de plus no kola kotia katinanga nilenga kina loba mukwa lelo na olobelaka likambo mingi tolobaka l'ennemi caché monguno abatama lolenge ni tokoko yeba monguno abatama na bomoi na biso oya pekisaka biso moma nyonso toza na relation malamu na Nzambe. Nzambe pona lingi toza tanso na relation malamu. Mais tellement que monguno abatama zala toujours kati na biso empêchaka biso koyeba kokoma na présence ya Nzambe na tina ni tema tozoyeba lolenge ni na fonctionnaka te. Ndeko nanga soko découvrir manœuvre na monguna na bomoi na yo lolenge abatama mpe aza komanipulaka bomoi no sans koyeba ndeko nanga okoyeba kobengane mosika na yo mpo koyeba kodomine mpe koyeba koza toujours likolo na ye parce que osili kodécouvrir lolenge ni na fonctionnaka na bomoi no na nyonso tosalaka na se na moi oyo toza toujours na ennemi moko to monguna moko atelemaka pona koampeshe yo koyeba kokoma na oyo ezali volonté na Nzambe. Yeba pe soko osili koyeba monguna nazali nani nde epai yo kolongisama mpo koyeba kosimba oyo esengelaki osimba na bomoi na yo. Mona monguna asili koyeloba problème ndenge nyonso me yo moko pe oziso mipesi na kati na ba problème wana ndeko nanga ezali monguna abatami kati na yo sans koyeba. Amba pesa biso bokonzi likolo na monguna. Me bokonzi Nzambe apesa biso po tolongisa makati nango toyeba kososola yango te me tomitika toujours ba faible na se ya makolo na monguna. Problème nyonso ndeko nanga ozali kokuta nango ezali monguna moto aza kopresentaka yango. Me sans que tososola to embrasaka be ba problème wana ke kobosana ete na sima ba problème wana eza monguna moto aza na kati nango. Me yango Nzambe alobi napesa bino autorité likolo na nyonso. Mabe ye toyeba kodiscernaka mabe. Eza lolenga kolonga monguna. Ndeko nanga monguno abatami akoko trouble vie na yo na point nyonso sans koyeba lolenge nini aza ko trouble yo. Koko sala nini okobana ko se retrouver toujours na kati na ba problème. Ba problème ye na kabiso ndeko nanga ya solo Nzamba permeta ba problème so po arédiquer biso po azongisa biso na nzela na ye po tracer nzela moko liboso na yo. Me yeba ya Nzambe memaka biso toujours na nzela na bomoi po ya lobi achatiaka pona ko corriger. Me monguna siko yaka na ba problème oya memelaka biso on ndeko nanga ekomema yo tina kati ya libulu yango esengelo yeba monguna. Chaque fois tozana ba problème ndeko nanga ifo yeba ke monguna mutasili ko placer ba problème wana po Nzambe za koloba biso ke Nzambe asejaka bisika mabete. Alors monguna temaki aza ennemi moko abatama ayebi lolenge amanipulaka bomoi na biso ayebi ndenge ablokaka bomoi na biso ayebi lolenge ayelaka biso makambo moko oyo koampeshe biso tokutana na grâce ya Nzambe. 2 Corinthiens 2:14 à 15 eza koloba na biso grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous et en tout lié l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ndeko nanga makomi na Nzambe eza koloba na biso nini tant que toyebi ke tozali kati na Yesu Masiya esenge tozala ba donc tozala bilembo tozala ba oyo na kati na bato baza sauvé pe na bato basili kobebisama biso tozala ba oyo toza kopesa Masiya. Me monguna oyo abatama monguna yebi ke mama Josiane soki na memeli kaka kanda mama Josiane apedrane contrôle. Donc na minute wana azaka na contrôle na ye ndeko nanga eza monguna abatama na bomoi no sanko yeba. Ayebi ke ndeko nanga de na nzela na kindumba kuna na kozwa na ngai ndeko nanga eza ennemi abatama kati na yo akomemo na nzela kindumba po nini yo relation na Nzambe ekatana. Ayebi ke ndeko wana azalaka mutu moko ya soki na kanda na ye abebisaka nyonso ndeko nanga eza ennemi abatama na bomoi na yo. Tolukaka binemi musika te ya solo binemi bakozala tout autour na biso me oya batami kati na yo aleki oya za libanda po balobi oya za kati na yo aza na facilité nyonso ako détruire bomoi na yo pe ako détruire misala na yo. Alors ayebi lolenge nini nzela nini akokozela mama Josiane nzela nini akokozela ndeko nanga mobali nzela nini akokozela ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga yango na koloba
yeba koyeba ennemi abatami kati na yo. Ennemi oyo avandi kati na yo, oyo apermeta kote tango nyonso mabe ezala na bomoi na yo. Me liloba nzambe eza koloba na biso, apesa biso autorité, apesa biso puissance ya kodomine makambo mabe. Me tanke biso tozokoka kodomine yango te, eza kolakisa quelque part tozali na kati na mabe. Yango mwa liloba nzambe elobaka toyeba kose pardonner. Parce que tango yo pardonner moninga na yo, lolenge Bible elobi nzambe tango apardonaka biso abosanaka. Yo pe soko okomi kati na Yesu Masiya, oza koporte odeur na ye wana, oya kolobe te oza kati na Christ. Ndeko na nga tango olimbisi obosa okomona kati no kozwa pédicure moko oyo eza vraiment atokuta na ndeko na yo ozomona no esu gravita problème te eloko Yesu Masiya de na minute wana oza na odeur kitoko na kati na bato babiki pe na ba o basili kobebisama. Me tango tokomaka ke no nga na kangeli ekanda ndeko na nga omoni kanda yo kangelaka bato to kanda yo ozalaka na yango yeba yo moko peza koronche yo. Yo moko peza ko détruire yo. Yo moko pe elimite ndeko na ngezali ennemi caché oyo avandi kati na yo. Yo ko bana koloba na moni mokile linginga te, na moni mokile créer nga ba problème, na moni ndeko mwasi wana lingaka nga te. Te ndeko na nga ennemi akanda o aza kati na yo. Mutaza ko laksoke bato balingaka yo te. Yenda za ko laksoke ozana ba problème na bato. Yenda za ko lobelo butu moi bato ba mona koka kamabe. Me ndeko Yesu Masiya ako mono bongo te, me ennemi abomba mikati na yo, o yebaka te, yo lukake kati ya bato, aza kati nonde sengeli, o domine ye, ozwa contrôle kone, ozwa puissance nzambe, o vandisa likolo na ye. Soza mutu moko eba ko pardonner te, o yekola lolinga ko pardonner. Ozali moto ozaka toujours olobi te nga kanda, eze eloko baswakanaka na nga te, tende kona basakanaka no mungu na osakana yo. Parce que bombami aza ko manipule aza ko pousser yo sala boy otiki kotika te poussa pe oyo sala pe oyo tiki te ba moni yo zoba ndeko nanga nyonso neza ba evra mungu tampoto ennemi caché aza plus dangereux que ennemi oyo yebi ke na yebi ke ndeko nanga mwasi aza na kanda nanga ok na yebi lolenge na kosolola na ye mais ennemi abatami oyo aza kati na yo akotali soka makambo yo ya mabe yebaza plus dangereux ndeko nanga nde oyo apusa bato mingi na suicide apusa bato mingi na ba dépression apusaka bato mingi na makambo moko bokomi komutuna parce que asili kobata makati na yo aza komanipulaka yo tongo midi pourquoi Corinthiens 14 grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ nandimela Yesu Masiya oporte kombo na ye partout toza ko témoigner ye tokomona mutalo lengwana aza numéro 1 ya kosala mabe siko tango zo sala mabe oko benga na ennemi nini liboso na yo eye ndeko nanga to bayebi nzambe te baza komona yo baza koloba solo Christ azali awa na bato basili kobika bazoba solo Christ azali esika oyo nanga tokoko mikosa entre biso na biso. Mais poko sa nzambo ko sa sata po mikosa yo moko ezalaka pasi eza pasi mingi yango na koyebiso ndeko nanga mobali ndeko nanga mwasi eloko na kosenga yo soki ya solo ozali ya nzambe tikala ya nzambe soko ozali ya mokili zala na mokili parce que na minute so oza na kati na mokili tamsu nzambe akoketisa mawano likolo na yo soko oza kati na bonzambe nzambe akoprotege yo tango za ko porter ba evre na yo wana okepe na lingomba okokoma na lingomba olobisaka ndeko na yo te okokoma na lingomba moto moko ava pembeno ennemi na yo me ndeko nanga ata pasteur azoteya oza deya na molili kati na yo obanda omona siko ba négativité kaka ya pasteur okobanda komona ka ba critique okobanda komona ka ba jugement okobanda kotala kaka sero alataki ndenge nini ndeni tellement que yo moko za na ba evra monguna caché kati na yo oyo ezali ko empêcher yo oyoka sous parole de Dieu te oyo etie yo barrière pour comprendre onzambani koloba na yo pona nini ozana ennemi caché kati na yo ndeko nanga parce que ozotambola na ba evre na ye tanko otambola na misala na ye yeba ke ennemi wana bomba mikati na yo nako koloba ndeni so bapesi nga eloko nasimbi eloko wana nazotambolaka na yango
soki eza malamu ememeli nga bénédiction soki eza ya mabe ebandi kokondane nga alo tanke yo ozotambola na baevre ya satana me oza na nzela satana te oye komimema na nzela na nzambe ndeko na ngai bake oyo deklare moko mabe na bomoi na yo tanke yo komona ke ozotambola na baevre na ye apusi yo deja na mabe mpo abatami kati na yo yebake na ndeko oyo ozomonaki aza na mabe na yo moto okanisi oza ya nzambe mozoporte baevre ya monguna kati na yo ndeko na nga bino nyonso boza kondane kati na mabe oza na relation na malamu na nzambe kotambola na baevre ya monguna na bomoi no te me biso lelo toza koyeba yango te okomona papa azotambola mabe na bomoi na ye me alobi asambelaka okomona mama azotambola mabe na bomoi ne me alobi asambelaka okomona bana baza na kati na mabe me baza koloba ete bakendaka eglize okomona lolenge bandeko mibali baza mabe na bafamille na bandeko na barelation me balobi bakendaka eglize mpe baza kosambela me bazobosana ete kokende baza kokenda baeglize kosambela toza kosambela baza kotambola na baenemi kashe oyo babombami kati na bango oyo siko monguna azwaka fasilité koutilize bango mpona komema mabe okotuna ndeni ndeko nasambelaka me nalotaka ye mabe te ndeko na nga olotaka ye mabe parceke kati na ye mpe aza na kati na mabe ava monguna kota aya koutilize nga mama joseph akuta misala na ye kati na nga ya ene peut-être ya jalousie peut-être ya kotiola peut-être ya kofinga peut-être ya koloba mabe ndeko na nga misala mabe eza te kaka na koti ndako ya nganga misala mabe eza te kaka ote nasimbi nzungu moko na bombi misala mabe eza te ke basimba apesanga singa moko to eloko moko ndeko na nga babi tanke motema na nga etondisami na ene monguna kuta na tanko nyokwama te monguna kutu na tanko nyokwama te kaka eno wana eza kati na nga mpo na ndeko na nga yango akobanda koitilizaka butu moji ndeko na nga eno ezalaka kati na yo oza nondoki te me telema oza moto ya eno wana satan siko aitilizaka ne yo eza enemi kashe oyo avandi kati no ndeko na nga oyebaka te senge te bakobengana banguno baza kashe kati na biso ya ya jalousie, ya trouble, ya incapabilité, ya ignorance, ya aveuglement. Te bako benganaka yango. Ndeko nango omoni bolamu adore Nzambe. Omoni mabe implorer miséricorde de Dieu. Eloko ya motu ya siko ezalaka koyeba ete Nzambe alingi nini na bomoi na yo. Monguna alingi nini na bomoi na yo. Tanke yo yebi biloko mibale wana, eza na yo moto kopona. Na pona oya Nzambe to na pona oya monguna. Me tanke yo koyeba kolo na se moi ondeko nanga to lukata nso ya Nzambe. Parce que ya Nzambe balobi oya Nzambe yaka na chagrin moko te. Ate ko umela me tango kopambola yo okonyokwama te okolela te okote okobandomona makambo nyonso na facilité. Me soki to mipesi na oya monguna ndeko nanga yango komona bénédiction so mememeli o mikakatano ememeli o basouffrance ememeli o pasi moko mikomituna oyo eza eloko nini te ndeko nanga monguna tango apambolaka ayaka na baproblème me Nzambe tango apambolaka ayaka na kimia liloba Nzambe nalobaka eza testament tikela biso lelo soki tozongi totali ndenge totamba moki soki lelo papa to mama akufi batiki testament batika biloko ya solo tomona kango na poto ba notaire akoya avandi alobi te alobaki 1 2 3 4 et puis malobo ya alobaki okomona notaire a respecter yango pe basalela yango ndenge mukolo biloko alobelaki pe tango kosala mabongo soki alobaki mutu kingana esengeli azala boye mutu boye akosala bo mutu bakokende boye bakopesa yango ndenge esengeli wana barespecte maloba mowei bongo maloba na Nzambe to kotanga midi pokwa basalela Nzambe bakoloba ndeko nanga toko akorespecte yango te testament mune Nzambe atikela biso tokoka biso bilakisi ke ennemi caché akodominaka bavi na biso d'abord ennemi na biso ya liboso po adétruire biso aza d'abord moto alokuta akolakso toujours ke mama Josiane oza boye lokuta akodindiso na libulu na maloba lokuta akodindiso na mabe na maloba lokuta akodindiso na trouble na maloba lokuta yebake monguna aza toujours moto alokuta kuta d'abord eza ennemi numéro 1
Potango yo zokosa okaniske na zokosa bato mozo mikosa yo moko. Adetruisaka nyonso akutaka na bomoi na biso. Adetruisaka ngo ndeko nanga. Akolukelo bolamu te. Ata liboso akolakisa ke bolamu meyeba na suka nango akolukelo mabe. Yango ndeko na ifo senge to bwaka makambo na ye. To tika makambo na ye. To zalaka na ye te ndeko nanga. Tanke tokozalaka na bisala ni na maboko na biso to na bomoi na biso. Yeba kalukelaka biso bolamu te. Nyonso akoluka kati na biso na fin de compte eza po a détruire. Na suka na ye a détruisaka na ye kaka. Akoko pesa yo nyonso moni lolengo ozi contrôle mokili. Me yeba ndeko nanga suka na yango ezalaka kolela. Yango mona mingi baka ko renoncer. Bakimi epa nzambe babandi kotubela me na moma wana lakisa ki o mabe nini kozala te. Yango ennemi caché aza plus dangereux ke ennemi oyebi kete ya solo na yebi ke kingande asala anga mabe na sili ko découvrir ye na yebi ndenge na kotambwa na ndenge ya bonzambe. Me oyo aza kati no abatami ako manipula ko na kati na mabe, il est plus dangereux. Baza toujours un esprit de domination. Okomona bisika msu yoni kako domine ndeko nanga ennemi caché ako puso bongo na kati na ba domination poza la limité. Yoko mona neti na zana autorité. Okomona lokwa neti nga na zana contrôle. Soka nde aza ko détruire o sanko yeba. Esika domination koko zala ta memelio yango po nini a détruire yo. Mungu na caché ana ba stratégie. Ndeko nanga soko découvrir yete. Yango moni ba fina biso mingi toko sambela. Toko kenda kana be église, toko tambolaka, me toko sala nyonso lobi te naza na bonzambe, me ba vie ezo kende kaka na poto poto parce que munguna ana ba stratégie aza ko utiliser sans que ton discerner. Yango ndeko soko détecter kasha bombo ino abatama ndeko nanga okotambola molongi butu moi. Tanga koya na ba manœuvre na ye, tanga koya na misala okokopa oyo eza ya nzambe te. Oyo eza manœuvre na munguna okoba ndenge okoleka yango. Mais tant que yebi ennemi caché no tende kono bando ko mo neti yo muto za na contrôle wana contrôle te wana kati na mabe manipulateur na kati na manipulation na ende konanga akoluka nini alukela biso bolamu te alukela biso bolamu te akoluka nano aitufe liberté na yo a couper relation na bato a memela o toujours na kati na mabe yo komona neti oza bien mungu na sili ko manipuler limiter yo alingela kabiso bolamu te. Ndeko nanga babenge ennemi et puis abombami alukelo bolamu te ndeko nanga akolukelo toujours mabe na mabe pe mabe wana mute détruisaka ba vie na biso et détruisaka misala na biso et blokaka nyonso et limitaka biso oyebisu nino sala te yozo raisonner koto mungu na sili ko manipuler esprit no na makamu susu ozo comprendre susu ndenge na kotambola te ndenge ni na travaka na bomoi nanga ndenge ni na utilisaka nga ndenge ni na tambolaka nanga ndenge ni na zalaka nanga parce que toza na ye ndeko nanga. Tango kangi kanda ennemi, tango lobi lingala mabeze ennemi, tango oyini eza ennemi, tango ningo sala muninga mabeze eza ennemi, tango kebi sika mabe po sacrifier baninga eza de ennemi. Yo moni comme soza na contrôle, maza ko détruire santo yeba. Kazana pona kwa kizaka biso. Tant Jésus-Christ alinga défendre mama Josiane, toi alinga défendre ndeko na ngai mama Kingandi. Wapi o lingo défendre. Josiane afingaka. Josiane alobaka mabe, Josiane ndeko nanga accusateur azana pona ko accuser biso. Poko mona siko batu msuna bombo ina bango balinga bolamu batu te. Seka kamoni ndeko balingi basalele malamu atelemi. Olingo saele boy pona ni. Yekuta zalaka boy, yekuta salaka ndeko nanga misala neza ennemi caché kati na yo. Yo kanisi ke lolengo za ko akizaka baninga na kati na mabe, me yo moko pe aza ko détruire yo. Tango yoza koloba maloba baninga mabe oko kalifiaka bango mabe me yo moko pesa ko détruire yo yeba ennemi wana ndeko nanga bengani na bombo ina yo okomona mukolo yo ko bengana ye mukolo yo ko tika ye osiko banda koloba mabe abaningo komoloba bolamu esiko bande ko sala baninga maboko mosala bolamu esiko bande ko luka molili opelisi mwinda ndeko nanga yeba bisika gloire na Nzambe monisa maka ela kabiso toujours mabe akombolo lingo banda ko s'épanouir na bolamu akoyelo makambo mabe tant mabane koya étouffer bolamu
bolamu nyonso ekufi mabe ezo esika. Ennemi azali wana soki amoni olingi osala olingo progresse na eloko moko akoyela siko makambo ya mabe mpo te aetufe. Na minute ya ndeko na nga koloba 5 à 10 ans atalisi yo bolamu me na finalité ndeko na nga malheur ndeko na nga yango ennemi alukela biso bolamu te. Tanke totambola na misala na ye totambola na biloko na ye totambola na makambo na ye ndeko na ngai bake totambolaka likolo na kufa. Nyonso koplanifie soki eza na nzela na mabe to monguna moto ennemi kashe na moto aza kotindo na biloko wana yeba ndeko na ngai aza kodétruire bobele yo moko, aza kodétruire yo moko mpo nyonso ekobima kati ne kozala détruire. Siko mabe ya monguna kashe yango wana akolakisa bolamu te, akolakisaka bolamu me na suka nango aza kodétruire yo moko na mokolo. Bien po azwa contrôle azwa possession bomoi na yo ennemi kashe wana abanda kolakisa oke mama Josiane ozala no eloko te, oza no mutu pamba, akoluka kominimize, akoluka kolongolo bomoto, akoluka kolongolo valeur na yo, akolakisa oke yo oza no eloko te. Kesiko Yesu Masiya aza wana oyo alokotaka na fulu eloko ezanga ntina, ezanga nango motuya, eloko moko mutu nyonso anyataki ye siko ayaka abimisi yo apesi yo siko bomoi na bomoto. Ndeko na nga meme ennemi kashe akolakisa oke oza no eloko te. Yango mutu susu atambolaka azomona lokwa vie esuki maikambo nyonso ebebi eloko moko eza te mpo na nga nde nakomi boye antuka na oyebana te nakufa na nga kaka lolenge tomona tu mosusu omoni akia komibwaki mosusu omoni akomi ne na vie moko ya désordre mosusu azeba lisusu nini nasala te. Me ndeko na nga na kati na Yesu Masiya akolakisa oke bomoi ebandi de oyo bande kosala ezalaki ennemi kashe moto abandaki kodétruire yo me ye nda korestore yo, ye nda kopesa yo bomoi, ye nda kolakisa réalité, ye nda kobiso mwana nga tala bisika ozalaki, tala bisika okomi, tala bisika oza kokende sikoyo yo olingi nini. Ndeko na nga Yesu Masiya aza malamu iko bande kososola te yo kotambola na ennemi kashe akopuso na mabe na baevre mabe me Yesu Masiya akobanda kotalisa yo banzela na bomoi nde sika okokoma na solo balobi tokoporte odeur ya malamu oyo ekotémoigne gloire na ye na bato bana bomoi na bato baza kati na kufa. Ngia bonzambe wakotaliso erreur na yo biso na bomoi me ennemi caché abana kolakso comme si oza meilleur me na kati na aveuglement wana zokanda aza koronge mpe aza kodétruire yo. Mbonanga po avant yo bana kolinga mutu esengeli omilinga yo moko. Soki tanke nga mama Josiane na milinga na ngai te eya pasi mpo nalinga mutu ya liboso na nga. Tanke nga moko na mindima te eza pasi na ndimo aza liboso na nga. Yango Yesu Masiya alobaka to linga moninga lolenge omilingi parce que soko omilingi okolinga ndeko na yo me tanke omilingi te obanda omona mpe bato nyonso bana bango kaka mabe. Ndeko na nga milinga nakomilinga okolinga mpe bandeko na yo. Oza na baproblème nyonso na mokili oyo me toyebaka source ya baproblème nyonso na yaka toujours ennemi caché oyo abombami oyo aza kopousse baproblème wana mpo toyeba kokende mosika na Nzambe te. Eloko nyonso tozwaka na nzela na mabe toyebake mabe moto ekolanda biso me eloko nyonso koganye na nzela bonzambe bonzambe moto ekolanda yo ndeko na nga. Yango soki tozali kati na Yesu Masiya tokozala mwinda ya mokili oyo tokoyeba kopelisa mwinda tanke ngana na mwinda yo ye na mwinda yo kuna ye na mwinda okomona baproblème nyonso ya mokili kozwa solution. Me tanke totambola na obscurité ennemi caché abombami akopusaka biso na bamabe yango moni baconflit baproblème nyonso tokutanaka nango butu moi. Nga na kotambola okanisa mabe mpo na ndeko na nga mandeko na nga mpe okanisa mabe mpo na nga ndenge na minute ya ennemi caché aza koronge bino aza kopousse bino akopousse akonira akodétruire mabe na ye mabe na nga ulete oluka bolamu tokomona kaka mabe na bisika na ennemi caché moto akose glorifiaka. Ndeko na nga na koyebisa yo na se na moi oyo toluka ntango nyonso bolamu na koluka bolamu nde sika lumière ya Nzambe kopela bonzambe komonisama
ennemi akozala étouffé, ennemi akokima mosika. Na tanga alingi aplante makambo ya mabe na bomoi na nga, akuti bisika ezali te, akokende mosika. Tango ennemi yango mama Josiane ina na bite na koyina te. Mama ngo bimi zoba na zoba te na muta mayele. Akokuta biloko na nyonso misala nyonso kati na ngate, akokima mosika. Yango mo balobaka résister au diable, akokima mosika na biso. Mais tant que tu résistes à te, ayazi contrôle esika kotaka pe bandi ko détruire. Résister au diable, akokima mosika na yo. To lukaka ozomo luka bolamu esika mabeza yo bongo lango bolamu, esika molile eza yo pelisi mwinda, bisika kufa ezali yo peloki bomoyi ndeko nanga, bisika mungu na akimaka petango akimi ndeko nanga, gloire na nzambe mutekitaka, gloire na nzambe démonisamaka. L'ennemi caché ozana pouvoir, ozana autorité, ozana capacité ya koéloigner na bomoi na yo. Ozana force wana. Que tu es en Jésus-Christ, ozana pouvoir wana, ozana autorité wana, ozana connaissance wana. Ya koyebete onyoso na osala eza bonzambe. Onyoso na osala eza bonzambe te. Ndeko nanga oyebi. Na kwa koloba mingi, mais le Dieu du ciel oya pesa kabiso dans son moment malamu de va partager ça yaye. Tiketa pambola bino. Que Dieu vous bénisse. On est toujours ensemble. Merci beaucoup.